wapi puis bosa banane. Ya liboso ngai na kombo na ngai papa Chideric Mpangu. Bato balinga mingi na kombo ya papa Chide nazali dirigeant responsable ya GTK Saint-Ouen. Merci papa journaliste. Ngai kombo na ngai papa Nyambanza Yanti Alain. Nazali vice-président na GTK Saint-Ouen na France, notamment na Paris. Moni bino awa lelo oyo mbela ya mokili mobimba ezaki GTK 24 décembre nzela eza ya kokatana bino bokomi sur le terrain oyebi te liloba nini mpo bokoloba na bandeko ya GTK ya mokili mobimba noke ya Paris kaka parce que bino tomoni ezali ya délégation ya liboso ya bana GTK baoyo bakoti na mboka ya Yerusalemu. Merci papa journaliste. Na kombo tata mwana molimo mosantu biso ndenge ye moko kolo papa conseiller direct papa Mbenza alobaki biso toza lokola banongi pamba te na bamessage oyo ezotambola na mokili mobimba bamessage ya mabe biso toyebaki te biso tokanisaki kaka ke pont eza moko or esengeli na mokili mobimba esika nyonso kimbangisi azali ayeba te mosala monene oyo papa conseiller direct azosalisa na nzela oyo ezali 3 pont asalisi yango na moins d'un mois. Donc lelo ntango toye alobi bokende otala bino bozala banongi bokende kotala tokomi na nzela ye moko abengi lisusu mvula makasi ezwi biso na nzela ntango abengi batechnicien awa abi ezali teste mpona kolakisa niveau nini ya mai ekokoma nde mai ekomi mpona bakontinue bamisala. Alors makambo oyo biso tomoni awa eza lokola timona meso toza batechnicien toyebi makambo ya nzela ndeni yango ezalelaka mais na lombangu oyo na une semaine basala pont et puis biloko bandoleka eza kaka likambo en fait yango wana napesi na maloba kota papa président tokoloba makambo mosusu nsima. Merci na kombo tata mwana pe tata molimo mosantu ya solo toza na nzambe na biso mwana nyonso tolobi ya GTK te mais kimbangiste nyonso oyo abengami mwana ya tata Simo Kimbangu Kiangani oyo nyonso tozoyoka ubie te oyo bozoyoka na poto ezali ya lukuta o fete ezali te o balobi bato ya Kinshasa bakosala fete na Kinshasa bato ya Congo Central bakosala na nkamba o bapont ezali te banzela ezali te na kanisi na ngambu na ngai bozomona papa Lino. Donc papa Lino tobanda na ye lelo te mais ya kala donc misala ebele oyo bazali kosala na mbanza bapapa Lino bazali bamaître kino bazali bambuta mpe bazali donc mutu kaka azangi awa papa Dona donc oyo nyonso boyoki ezali ya lukuta donc naza na likolo ya pont tala ndenge nazali kosote papa oye papa nouveau donc tozali likolo ya pont batata na bamama pont ya Loise. Donc soki ezalaki na mikili ya poto nde leta nayebi te nini alingaki kopesa na église kimbangiste mais malheureusement voilà mosusu ekeya mais en tout cas papa topesi kaka merci. Donc ezali réalité oyo tozali kovivre na kati ya pont oyoyo donc tondimaki te baoyo bayebi na kanisa ezali bois dire lokola biso tozali mpena na likambo ya bois ya solosolo babois oyo na poto emonanaka te. Donc soki emonani seke euti kaka na Congo mais papa ndimi atia yango atinda équipe mobimba mpona yo kaka kimbangiste mpona yo kaka mwana GTK fete eleka kitoko esengo na biso yango wana encore une fois en tout cas nkolo papa conseiller merci mingi na oyo nyonso ozali kosala mpona kaka biso bana mitema ezala ya kokita donc moto akosa bino te ezali réalité kozali kokume na nkamba tokobakisa boye mpona bandeko tozala na kati ya poto en tout cas tomeki otuna na batechnicien baosala awa mosala oyo église kimbangisi abimisi de remorque mobimba ya nsima tomona yango lokola bajesu baosenga biso topesa nsima totindela papa Mbenza basima mpona misala tomona yango lokola baje basima ya lingomba ezokende ntina bandeko ya gouvernement mpo basunga office de route na mosala na bango basilisi kutu nanu te biso ntango toyaki na mbanza tolekaki na kati ya mai me lelo tokoleka te mpo mai etondi lisusu donc so mutuka
eleki na kati ya mai ekei. Donc lelo papa sali likamwa moko oyo ezalaka te. Toza na esengo parce biso toza bato ya liboso fete ya jeteki. Mwana nyonso ya jeteki esika azali esengeli asepela. Pamba te ezalaki defi mpona papa conseiller direct. Lelo atondisami na esengo, aza na esengo moko akosakana te. Yango amoni atindi biso officiellement poto okutana na batata oyo bamipesi corps et âme balalaka awa. Plus de 600 personnes bazo travailler awa. Tukanisa na ntapasi oyo ya papa Simo Kimbangu. Nyonso tu wana mpona ngai na yo. Moto oyo atongi Yerusalem esengela bonga nzoto na molimo. Esika ozali yebake mwana jeteki nyonso tu surtout bandeko ya poto. La paroisse de Saint-Ouen, Saint-Denis, Montreuil, Blanc-Ménil, Europe en général, le 24 décembre, moi, nous sommes jeteki Sengeli aya. Et puis, tu as mbela to sengango ouvertement na ba pasteur bazo royoka biso nenge papa zo sengango. Bana jeteki Sengeli po pesa bango maboko pamba te musala munene ya nzela ezali awa. Biso to kolongwa wa, tozo kene susu kongo na deuxième pont, na troisième pont o lingombe sali parce que lelo bato bakokanisaka eza pont oyo eza pont ya lwasi oyo ezolanda kuna deux pont papa mosusu esalami na une semaine ya pamba. Donc voilà oyo tokoka kobakisa ya makasi yango wana encore une fois merci papa Alain maître Kima Bouta en tout cas bravo l'équipe nyonso tout bandeko fliki ya dirigeant en tout cas merci papa Mamenzela kambe tukolembate Mamenzela kambe tukolembate Otokolembate tokolembate 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 Mamenzela kambe tokomata pon Mamenzela kambe